Et ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. Casse. C'était un bagarre au lait qui m'a cassé. Au cancer m'a bébélé. C'était tu à quoi au lait là wana. Merci beaucoup, j'ai mis ma pour la parole. Batu mususu, bakomo nango comédie. Batu mususu bakomo nango ezako na éviter pour incarner rôle. Batu mususu bakomo nango dirait théâtre, mais pour nangai eza théâtre te. Moi pour partager maman Belinda bengai bango. Et te moni batu kako basala banaliza mafinga bando finga ba comédien. Batu pasi ba mawelisa pourquoi parce que on a sengaki merci na madame Belvi a sengaki merci na mamunda ya ndenge ba yamba bango. Lelo boye message fort oya papa na biso elombe. On dit pour la mafinga, on dit et simbi pendate hein. Omoni eloko na kono ba gros bébé. Omoni biso nous les artistes comédiens c'est tout. Tout le monde là nous ba bato batala ka biso. Nous les artistes. Et là on ça la biso eza nek côté mama bé. Quand tu wana ba bibisa malade wana ndé docteur nani mokolo orphelinat wana ndé azonga kino na orphelinat na ye ake kozwa mbongo oyo ye alingaka zwela bana ndako habité mwana mwasi oyo tikana sungai. Donc c'était comme ça. Yango tango yo komaki lo moni bala badindi na mai. Siko neko la nango na réseaux sociaux. Neko tala ngo na réseaux sociaux. Nabi oh oyo za orphelinat oyo basungaki ngai. Mais nzambe na nona zotala ngai nazalaki ata na eloko te. Nabi ah nzambe pesa nga makasi. Nakende otala ta bana wana. Nde nakende otala bana na ngai. Nakabula na bango mawa pe pasi. Lelo ene bazolala na babilama na bango zo na ba mettre bango pour la scène. Mais ça cause na ngai. Cause na onde. Po soki mbongo na bango wana papa na bango apesa ki ngai te. Et pas ngai te que ça apesa ki na hôpital te. Ne bana ba tango ba ero bazo chola te. Non, attends. Tellement bongo te que non. Zena bomina. Comme maté pour dire oui la comme le niveau M sur Oboma. Abomi la mbelité ba torture non. La côté la brimité. La côté la brimité la côté liété, c'est notre sœur. To ko tenir yeka ba rigueur tina souka. Ouais ba fait non, c'est là, c'est notre sœur. Ozomona ceux qui te mimi plus toqué trop vite. Ya ko gangela ya ko sibikela. Quelque part même ngai suba mobile azo tromper ngai même mobile azo poussa moi si mususu. Et ça la passe. Et ça la rapace. Maxime Ondo ouais na bengsa ki batu musu ba ya po Firenze ba maweli ça et c'est ça les nini ah ya po na moni ke ya na ngai to vanda na ye to lala na ye to mela na ye to seka na ye na mona ye bate to lala oui ko lala na to lala na bolala ndeni comédien alors to za ndenge mo côté to na ram mo côté c'est normal beaucoup ganga beaucoup n'importe quoi ngala ko sunga bino te na répondre bino po bino bozulu ka ba matière alors nga c'était baga tant que maîtresse que je suis. Nabi ke na toucha musap na cha musap na ko ba olobi nini olobi na occuper hotel na hôtel atayo te côté wana ndé vous comprenez donc to évitaka babiloko mosusu to moni ke eh na sina leki déjà donc to évitaka babiloko mosusu oteki musapi wapi na misu c'est bayoka na raté mais baza boyi alors biso pe foto za la bongo tout la kati ke non bobeteli na réseaux sociaux na boye botukuteni boye on dirait ngalo kimbanda. On est en train de voir les mobile. Pourquoi on ne va pas mélancer? Puisqu'on l'ingani. Mais la vérité n'est pas bonne à dire. Chérie, tu binga pena le quoi musapi ah. Na c'est le mogo. Au moins la soutane le bumuna awa. Na biso na hôpital te. Ti na zaki na matanga ya faiwana. Na zaki na ba nini ba tuba kingai. Ah. Na tia musapi. Le petit porc hein. Vous comprenez? Donc, tu peux pas ici to créer net na jour à matanga juste au kunda. Puis tu te connais dans la passe na biso bino boyele ko sala ba aventure. Boyo sala ba busoba. Ya ko ganga na matanga. Vous savez pas na mikite mikolo. Appel vidéo pendant 3 heures du temps. N'appel vidéo. Asa bien té. Asa bien té.
Zena. Vous comprenez? Abi 7. Na ebisiye. Na ebisiye zonga kisasa. Na solo na ye. Eh. Abi na ngate. Zonga o eza des problèmes. Non. Ako zonga. Na ebisiye zonga kisasa. Ba camarade nous assez sorti médiatique. Wa condamner pena na Zena. Aoxy Sony. Bon, balobi avant ko longola potinalisa moninga, faut balana ko longola oya yo moko. Omoni ya na zo ba ke tango zo benga mutu camarade nanga penza. Bonga na mona mabe camarade nanga penza. Camarade na yo penza. Ayebisa ngate. Ayebisa ko de so boza ba camarade te seke bozala ka bozara susute. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés côté sur votre chaîne G Télévision et bien je suis là. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la maman de 5L. En tout cas, je suis très émue de vous revoir encore, hein, la famille Libota, les fanatiques de Jemima, ceux-là qui m'aiment. En tout cas, moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup parce que vous avez aimé, vous avez partagé, vous avez s'abonner massivement sur notre chaîne Jemima Ibele TV. En tout cas, merci beaucoup. Alors, sur votre démon, Jemima Ibele tout ce bazar, tout à l'heure que mission naïe, qui par rapport à la orphelin, après matin à Janifai, Oyambi le souté, en tout cas, tu me rappelles au Solango, et surtout les Kamoming et Mingi par rapport à la sortie médiatique, il y a amis intimes, parce que nous avons c'était un bagarre, dans Zena la guerrière. Nous avons un balai. Plus. Alors, sortie médiatique, il y a Zena, kolela naye, maloba naye, oh, il y a lobaki. Ba réaction eza ebele tout le monde peut ba collègue ni mususu ba faire ba émission moko genre ya ko tiola genre ya ko diminuer moninga. En tout cas, on va essayer un peu de parler dans cette émission. Bon séjour en Europe à Madame Bevi Kondi, la patronne Poutine de l'écriture. En tout cas, merci beaucoup parce que tout le monde a famille nayo, hein, famille Simba. Bozaki na bango meta pinga, to monyo na ba Ansuluzolo, président Zigura, la duchesse, Bobo Manoka. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a des familles de Lingi. Voilà, je salue maman Martine Kilanda depuis Paris. Merci beaucoup maman. Maman Brigitte Koufi. D'abord ce jour à Kinshasa. Salutations à maman Micheline Nzumba. Merci Nayo. Maman Hortense de moi-même. Ah, merci. Papa Jean-Boud Maembo, Motema, maman Nasa, papa Carla, Divan et Paulina Maembo. Voilà. Sur ce plateau, Nazali, Nasetembaga, comme je viens de le dire, Mireille Toubadi, Obolingaka, avec lui, on commence un peu de parler. Exode Miké Bifungo, là-bas, mon invité, là, comme je viens de le dire. Hein, Mamie, bonjour. Hein. Bonjour, bébé de la presse. Voilà, il fait chaud, il fait très chaud. Très chaud. À Kinshasa, on a pour collaborer, comprendre, il y a un mot qui est dans le Mboko. Toujours toka, hein? Toujours zika. Toujours zika. Mais, pour César, toujours bien. Pour moi, tu es là. Bonne santé. Oui, bonne santé. Angola, mon bâtiment, la Roma, des tatana, maman, a voté là-bas. Oh, il y a solo? Oui, na moto boy. Sambilamba. Oui. Ah, omega terre. Ah, so omega, baba la dino caméra. Caméra Sambwe. Kangae, simba, puna, bah, so beli pour moi, so beli pour moi.
chaleur donc je me dis na kata moitié matani na transpirer ma casse bonne santé oui santé na ngolanza mais ça va ça bazo batela donc tous allez ça bazo chalo boko na voilà tous allez d'abord le boko na ye to mona ba vidéo moko oyo okendaki na orphelinat bana bazindaki na mai en tout cas olelaki makasi bato babi c'était un bagarre olelaki makasi okanisi mambo ebele c'était dû à quoi kolela wana merci beaucoup Jemima pour la parole bato mosusu bakomona ngo comédie bato mosusu bakomona ngo eza na éviter pour incarner rôle bato mosusu bakomona ngo dirait théâtre mais pour ngai eza théâtre te j'espère boyebi ntango nabelaka nakotaka hôpital nasalaka 2 mois libumu polele batonga pota te nazalaka vraiment na problème na nzoto na ngai ntango oleki na ngai mwasi dipine alekaka alobi na osenga prière na bino obondela mpona yaya na ngai alobaki yango par sentiment te parce que amonaki keno akomi na suka ntango bayebisi ye kuta ayoki koyoka keno ndenge eza wana yaya na yo aotika mokili or alobi non prière donc asengaki population fanatique basunganga na losambo alors kosala malamu kosala mpe bolamu efutaka na orphelinat na bomoninga place nakendeki nayeba te ke nakokwea malade un jour nayebaka te ke nakozwa problème makasi bongo nayebaka te ke problème aliwe ekoyelaka ngai motema na ngai tisamai kaka nakende na orphelinat wana nakende na orphelinat wana na mema ya malonga te etango mokolo orphelinat yoki petite sœur na ngai na réseaux sociaux ndenge azokobelela ezosenga baprière lokola bana bazalaka na télévision na kati ya orphelinat nde bana bayebisi papa babisi papa Israël babi papa mama oyo ayaki mama 7e baga oyo théâtre ayaka awa aza sérieusement malade aza gravement malade oh c'est vrai oui nde alameki kocontacte bato oyo ayebaki bajournaliste atuli bango mpe balobi ke oui aza na état moko critique aye kotalanga na peut ntango aye korendre nga visite nde aye koyoka ndenge badocteur bayebisaki ye na bajournaliste bazalaki wana Jérémy Luamba bazalaki voilà Yves Pan na bajournaliste mosusu oyo tokotanga bakombo te baleki ebele donc ntango baye kobetela ntango baye koexplike bango baye koexplike papa Israël problème babi ke non ndenge eza boye wana mpe ezalaki secret na bombaki nayebisaka famille na ngai ozomona ngai nayaka na défaut moko so naza na likambo nakoka partage yango na famille te yamoni famille na ngai basikikelaka nga mingi nakoza te nakozala ngai na problème ndenge nini nabombika nga mona okufa nango neti siko naa na problème ndako donc naofandi nango nakufi nango anga moko grande sere na ngai atombokeli nga ya na ngai poliki fasima le champion na Londres atombokeli ngai abi yo oza na baproblème ozi makambo no obombi mpona yo ozomonaki yo moko kozwa solution mais biso bandeko na yo ntango emoi toko oede yo toboyi te oza na position de faiblesse koyoka soni te to bandeko no tobotami libumu moko il faut kolobaka siko ngai bango bayebiki babiki eza defo na ye banda bomwana nga azala na nga bongo waye nakobela nakose gravese teke naza malade omwana vandi nabombi na ngai maladi na ngai nde ekosala pasteur Israël ntango aye koswa na docteur ayebisi eke non c'est $2000 maladi oesalaki kati na ngai po basala bafongola kati wana babimisa maladi wana nde docteur nani mokolo orphelinat wana nde azongaki na orphelinat na ye ake kozwa mbongo oyo ye alingaka azwela bana ndako abi te mwana mwasi oyo tika nasunga ye donc c'était comme ça yango ntango yo okomaki olomoni bana banzindi na mai siko naye kolanda yango na réseaux sociaux naye kotala yango na réseaux sociaux nabi oyo oza orphelinat oyo basungaki ngai mais nzambe na ndo nazotala ngai nazalaki ata na eloko te nabi nzambe epesanga makasi nakende kotala ata bana wana nde nakendeki kotala bana na ngai nakabula na bango mawa mpe pasi
lelo ene bazolala na babilama na bango ezotiola bamete bango ezokola se eza cause na ngai cause na onde po soki mbongo na bango wana papa na bango apesaki ngai te mpa ngai te so apesaki na hôpital te nde bana batango baero bazotiola te ozomona donc nazoni mokazimema charge nazomema charge nazomema donc charge nazomema na okokitisa yango te yango naza na moto akosenga te na wabela kaka nzambe nzambe aosimba ne bato nzambe atushe kaka bato ya mitema malamu nzambe atushe atoza motema mabe nzambe atushe kaka motema na yo nalobi te kosunga ngai me osunga bana wana donc susi na ngai eza kaka ya bana wana soki okoki kosunga 7e baga tobi 7e baga na kosunga na ngai te me ndeko ya ngai ta mosu okoki information na ngai na retard mais grâce ya prière ya bana wana mpe ya bana wana nde nzambe asalaki po ete ngai nazala na bomoi donc soki bana wana babimisaki te wi nzambe akosunga na biki mais nzambe alingaki mpe kaka aleka na ekanali ya bana wana ya baorphelin wana vraiment en tout cas yango bomonaki j'avais nakanisaki ebele ntango natali bana natali na bisika bana ndenge papa ekotia bango na mopanzi na coin donc bazolala na se donc ntango nakota mpo bomonaki nyonso te donc lokola namonaki nyonso yango moni nakoki kosupporte yango ta tant que parent meme bana nanga ti lelo bazolela babimami nzambe akosala eloko akosala quelque chose bato babaki ete mbaleki aleli yango makasi boye nde nini azoluka bango na nzambe ata moto azoluka eloko ezalaka bongo soki mutu oyo place nga nazalaki soki ezalaki bango bie ye mutu wana azalaki bisika nga nazalaki ata mosu akolinga ata kotambolaka ata na nzela te ndavant akakumisaka kaka nzambe ntongo midi pourkui ozomona donc bisika nga nautaki nzambe nde mutu ayebi na bisika oyo nazokóma lelo na ndenge nazokende nzambe kaka nde mutu azoyeba yango merci na bato oyo bazobenga bazotinda bambongo nzambe apambola déjà bato bazobenga bazotinda bambongo mama tete vraiment nzambe apambola yo eza na belgique mama tete na belgique je m'excuse nzambe apambola yo mama pasi mama pasi jaguar ye pa lobi ke non 7e na kobenga yo ye pa za na belgique abi 7e na kobenga yo babon séjour ne na kisasa abi na kobenga yo avant nazonga poto il faut nakutana na bana wana namonaki na télévision esalaki ngai mpasi vraiment c'est comme ça oza na bilamba obengi ekokoma mama tete abengi donc ndenge eza boto ozwa mboka mama tete bokomona yango mpe na image nazokendaki kotika so bomoni numéro bozwi numéro kuna te bobengi ngai bao bayebi numéro na ngai na kopesa numéro na suka bobengi bokomona baimage bavideo o bilamba mbongo bakaye nyonso parce que bana na batangaka basali une semaine bazokende classe te mpona talaka bamvula yango ndenge elandanaki nde ya kanda donc ndiye problème ok donc voilà c'est un peu ça en tout cas on a un message il y a 7e bagarre tout le monde a qui sur image ça fait très mal babi place à olo na ndebi pa ba orphelin place au moni mbongo wana ozala ngo ezangelo ko sala wana ok non ba deli mona ba château rouge na ba nini tiens na ngo pa ba orphelin ça ba futa yo ça ba ozokisela yo il y a ebele pendant tout ce temps là après enterrement ya Gianni Faye ba comédie au bayaki à la Kinshasa et donc c'est non pas non mais la polémique mais non on va tout réfléchir ba comédie bayaki na Kinshasa après enterrement ba kende ko lepa ya na restaurant par madame Bellevue ba président Hans ba Zigura la duchesse encore ba comédie ba kende vraiment kuna moi pour partager maman Bellevue ta benga ibango et tout moni ba tout cas ba ça ba naïza ba finga ba do finga ba comédien ba ta pasi ba ma welisa pourquoi parce que on a sengaki merci na madame Bellevue a sengaki merci na mamunda ya ndenge ba yamba ibango lelo boye message fort oya papa na biso elombe on dit pour la mafinga on dit et simbi pendate omoni eloko na kono ba gros bébé omoni biso nous les artistes comédiens surtout tout le monde na ba bato batala ka biso nous les artistes eloko de sala biso ezande ki motema mabe OK donc tellement ki motema mabe vandi biso kat na mitema na biso makasi tozokoka ko se libérer te ozomona ke sina le bolamu mo pa mutu oyo ba mona nga zo ba mona ngo ndema la ngulu ba mona nga eloko moko boye non eloko zoboma biso na ko mélanger sous nous les Africains et nous les Congolais
omoni ndeko abengisi moninga nazomona ngoti siko Belgique azana Belgique non azana Belgique banani bayambi bandeko ne ba comédien ozomona ba anse ba meta pinga bandeko baza tellement ebele ozomona to longolaka eloko oyo boke kuna pona nini mais ndeko mondi ke bandeko bayaki matanga c'est normal na belle de consolation ba oyo aza motema malamu soki bolipoka motema na esimba te mutu oyo akabaka te azaka motema mabe ata soki boforce bokomisi motema malamu pe ekosimba te aozaka motema mabe mutu akabaka te soki boforce akaba esimba te po akabaka te mutu asalaka sembla gentillesse soki boforce ye alakisaka oyo azaka gentil ekosimba te bokoremarche kaka non aosala toujours semblant mabiloko mosusu to comprendaka yango eloko kosala débat te tosala nango débat te baza bandeko na biso bongo sikoyo soki sete bagambo nabengisaki bango neti ngai nabengisaki bamaxime ondo we nabengisaki bato mosusu baya po firenze bamawelisa ese esali nini ya po namonike yaya na ngai tovanda na ye tolala na ye tomela na ye toseka na ye namona ye bate tolala wi kolalana tolalana bolala ndeni yo ko mbema ngosko na ndenge mwa mabe kolalana na sasa lingala expliquer bien ko interpréter mabe kolala na so bake kolala ngai za buka bolalana tolalana ndenge nini c'est c'est na limbolongo bien c'est là te bolalana lukela nga phrase moko bien parce que ils ont troublé ngai ko nko baneni ya tomela tolala na ba ensemble na ba tournage na ba tournage pour te d'ailleurs ba tournage bolala ce qu'on ndeni c'est nko bandeni ne to uti concert na me bino linga vérité te moni siko seki bolinga vérité te bolinga vérité te bolalana to betera masolo ta tozana bomoyi to betera masolo te soki to kufi to mo betera masolo ngana iko to zaka boyete est-ce que bolalana ozomona ngana okene pa ya po boyi ils allaient passer nanga maintenant que pas ya po boyi ya po na betele porte na uti concert MC JB MC ya po no me manga mina ba concert JB wana seri wana zakina ba fina nga wana ya mabe wana omona ya pama ya pama voilà omona soki na zongi na ndako boye ale na be na pa na nga na moni ke noy ya po eko betele wana azana na kotanga te kana kasavuku kota cinéma wana to futela wana so na ke na beti o tso pongo désert boye nga bia po tala ka mwana ke ndaka yete momio na za kuna donc na yena oyo polimisa nga izale passer ngai na betaka masolo na manga mofu wana ye déjà parce que on a rappelé Dubaï makasi alors mona ya fa le bon ça va mona tikelinga chambre alani na salon ya bito lala na sens wana donc c'est ya pour ko contribuer bien na mabe te omoni ya banoko te ya c'est pourquoi boye o sali mo pona nini c'est na lingo na biloko te bandolo bana bandolo bana ye so lo kwa pena zaki moi tetu omona ya pona yoki na ngai na yoki na otika ya pona yoki na ngai omoni mikolo kimi janit si ozo ya omba na lingi ba bêtise ote ozomona donc bato ba yebi biso foto lo banaka babo to lo banaka tango tozana bo moyi ota muso banaki apona poto yena ye bazala erni bazala tango ni po tango tozala naka bato bazala ki na beta lisolo wana déjà na bande na beta lisolo wana na beta lisolo tango beta lisolo bi ngai na banoza na ba la richesse na ba ansu luzolo na ba Christian Shoga mokile indaka kwani te baka vina te ngai na sanga ngana yete batebele baba wanga na kayo batebele baboyaka babe Roman Nicole ebifino yeba wanga na ngala ebifina yete non là c'est ma sœur te batuka baboyaka na baba batu ba interpréter la ka na ndenga mabe OK obilo muso la ka muta sali émission moninga tali émission te o memeli message moko boye o ta pour cette magalo bibo pona yo aller directement au agir te wana génération toute confondue ya moninga tala bité tant eko tala c'est déjà trop tard bon le col a biso na biso to solo lika na PV si to enterré donc voilà ezaki bongo donc ya on a le bi ke to sunganaka to éviter makambo ya ko critiquer ka ko kitsaka baninga iya na nini ana eloko si ana mona ke na émission ataki lipapa mo ba mapebo kisa ba contrôler bana mututi ba bi ko contrôler mututi surtout na matanga nende botala na ki ozomona na ataki bien makasi bote makasi na ataki bien yo na yo bijou la reine nde bokana matanga ngo ya na ngai otaki poto ayaki ye mte vraiment ilenga mabila matanga pena bokana ki ngo ya malen mulanga la je t'aime beaucoup bote makasi donc Nicolo Tina c'est voilà abi na za artiste ta bi non on la ta couleur ni ngabi na la ta pembe OK na oyela voilà
donc on a fait la nzela roya aye camarade na ngape Maxime Bondowe ayeli ngape ba robe noire ayeli ngape ba robe noire dans la somme on a bien merci ma copine au moins que marque oya qui na joue à aéroport est-ce que on ngapa somela nga yako siko ngaske za marque mususu na bi asna na la tango ba kanzone ya longola ke ngona aéroport apesinga na ti lelo ozomona aya ngona boyena ngolata mais so batel ba mona différent ya eza na mwa ngeli awa yanga ce que ça na ngeli awa te mais linga ka olata te na garda na ataki o mususu wana na joue avec mortuaire na lo baka so muda pesinga na lo baka poza la hypocrite te na be ya la kisina pesinga ko ani pona sa ni si pas mona ne été c'était bagati le loyo zo garder ba relation bien là ba ancien collègue na zana mutu moko na lo baka ngo soki mutu amoni ke nga za problème na ye aya lo la télévision na za na problème te na problème na mutu te nga pona na mona geso na lobi kambunanga esili na pesi conseil ici na leki nga na kangaka ngo na mitema te na koma boto kutani boye et comme il biso dirait problème non nete matanga no popesa batu suba mbote non attends qu'il y ait un artiste en tout cas mais presque nga maintenant on a qu'il dans matanga presque tout le monde tout ça là qui est tout le monde presque tout le monde na opo lobela qui est wana nani na lobela ki nani ya tete na mona kete na matanga na mona kete so mona ko nga pesa mbote na pesa mbote ndenge na moni mbote soko mona ko nga ko pesa mbote soki yeba bandaki il y a problème te et ça quand même souboné tinga pe la bande ba mais le quoi de kuta ngiti monte peut lisona ma kasi ezate donc voilà na ndenge nga na saka nga mona malamu soki na mona ki na pesa bonjour boni santo donc voilà oyebi ke maramba YouTube ozala leki malamu pe maramba YouTube ozo comprendre et là ozo boma biso maramba YouTube to même ngona réalité na libanda ozo mo ozo boma biso te ba ngo nous sommes des artistes na c'est bien logo moko qui Beyoncé nanani Beyoncé na Rihanna basa boye so boye barango te basa boye mais babeta na ba biloko moko na ba réseaux sociaux bondima te so to tala obi ke na Rihanna na Beyoncé ba yoka na raté mais basa boye alors biso pe photo za la bongo tout la kati ke non bobeta na réseaux sociaux boye na boye to kuteni boye on dirait ngano kimbanda on dirait ngano to wela ki mobile okomko tinda ba menacer puisque lingani mais la vérité n'est pas bonne à dire. Chérie, tu binga pena le quoi musapi ah. Na se lo moko. O manga sotela le bumu nanga awa. Na biso na hospital te. Ti na zaki na matanga ya fai wana. Na zaki na ba nini ba tuba kingai. Ozolanda, est-ce na fundi mutu na porter mutu plainte. Mais tu zaki ba guerre na réseaux sociaux. Na ki menacer voilà. Na zolo ba clair. Ozomona. Est-ce que na beta ki li solo na beti li solo biki non na raisonner kingani te na za déjà ya bata bongo te ozomona nzamba lobi ko cancela mutu mabete po ba cancelo mabe te alors na za bongo te mais na sali nini tango benga na ebiso na za na hôpital na ki ko sala contrôle po na yoka ki après avoir kolala na matanga wana na se na yoki pena en tout cas passe et sali penza on dirait kuna na o esangana ki ya on a hôpital na contrôle ba traiter nga sili ndena ye na yeko sona na yo ngana zala kana ranki na mutu témoin quand je parle na le biti que so na lobi na yo comme libanda boye on a rotindele ba na lubalu saye na rotindele ba bona boye non basi basala bongo oui basi basala bongo alors pour éviter que le rocha mitu ya baninga na ce n'est pas bien OK les réseaux sociaux pour ça qui monter mama bé pour na réseaux sociaux oyo et comme pour ça qui monter mama bé makasi et comme pour ça ba ranki moko en tout cas rande moko ki motema mabe on dit pendant ko bomba yango pendant ko zela ka to zela moment moko boye ko bitu bimisala ba mabe là ce n'est pas bien c'est un baga quand on film même film d'idée to fan to moni Zena la guerrière on ngape na ndoye na eba yo plus bilomi balé so na moni et là pe de comme souper à moi si boye boane gozala Zena la guerrière a sa sortie médiatique na Batu balobi, ce n'était pas le moment. Sorti wana, ezaki na moment wana te. Ndako ko ba mwana après ta enterrement ya Jani et puis introduction. Bino ba to pesa ba 10,000, ba 5,000. Ma ati mo ko ba mama mokonzi. Ngai pe artiste na bino Zena na o souffrir na poto na sala kananga. Mais na za pesa kolala te. Yo tango yoka ki yango déjà na. Moi quand le bien. Merci beaucoup pour mon tour na oyo. Ngai avant yoka sortie médiatique ya Zena.
nga na yoka ino zena kufi atala on a pongo to raba ami na Facebook à partir de 20h petite sœur na nga za na poto Charlène Tubadi meki na propre azaba mapasa Charlène Tubadi na Charmante Tubadi abenginga abi mami po be nga mami po be nga mami mami wa mami ya bébé kufi na bien bébé wapi o yezena nga buzo papa afa ndenge nga bien on soigner à 18h ya bébé kufa zena kufa ndenge habiter photo ya moi photo tsinde tunga nga oh batie pena ba blog batia kana ko lela wana batia nga habiter na bengai na bandi ko benga na ba 20h40 boy na bandi ko benga na antona ko se wiki na epesa nga posa ko sumba na kota na toilette ba na vana azo ya mbanga ite ti 22h azo ya mbanga ite na ke vanda na toilette donc emotion esa lenga émotion oyo ndenge na yoka tango ya Jennifer ya kufa risque pona yo somo pona nini pona talinga oh maintenant to soigner makamba biloko na ngati ndela nga biloko na nga Maxi ayela ngai esali ke basali coincidence yena Maxi amikendeli ya yesi mana biloko ngabi oh mais nini ngana ye to solo laki to solo presque chaque jour bon nini ne koma ke akende ko kufa ngabi non nzambe na ko permettre bêtise au te na ko permettre donc nzambe sauf rien zénaté ngamo ba na milobeli na ke bana ba na va na toilette na vani bo vona simi téléphone na toilette bo libisa ba ndeko na zo benga ka ikaka et do sonner azo yamba après 22h na komi en dehors ya ligne ngabi yesu c'est bien solo na yeba na vani na ngaka na canapé na ba souci na ngaka manda ko ba ko tortira ngaka na funda kana l'état na parquet tout ça makamba zena souci na mutu donc na vandi donc nabi anzambe yimoko yibi makambi en tout cas na lobaki bongo na mosolo ya kolobaki anzambe na zelaka comme ça baleki na ye babenga ngai so bango baza na ba numéro na ngai donc na mo le busa osala te ngabi ya ba pia ozwaka téléphone na ye toye baka ti to comme 01 toye baka na komona banga mo mambebele dele tongo etana raté etani na etana ina onte na ba 3h grande sœur nanga o ayele kinga babilamba na ataki na matanga po azonga déjà poto atindeli ngabi oh Mireille po nga zaka nga 3 nini si ba 3h 4 na zala nga abi Mireille tana na biloko oyo zena sali na ba kufi habiter zana tindolo video ndeko ko tindela nga video ndi Nathalie tango Nathalie yango episa kinga vraiment kanda zero kanda episa kinga kanda nga zala hypocrite na zala ka clair même il y a mon père déjà de ce soleil sur la qui na ça qui dégoûte émission na tombokela ke makasi na émission na éviter son essayer les gars qui tango Nathalie yango habiter tongo etana na bengai na bani ko benga na ba 7h azo ya manga te appelle comment ni na aza en ligne mazo ya manga te 10h na benga azo ya manga te il faut pas na benga ba 7 to kutana to sola to kutana ne to ça ni pe émission na silika pe makasi mais na zo silika mais na mo ba rester bataki moninga na ngai yosko na silika poani ngana silika ipona nini intro elobeli na sepela ki na ngota tape mon ami na loba ki nga ba clair to sola ka pena clair le kola na zwa kena na téléphone te na banoko tatone na komeko luka oyeba nini yango esali camarade na ngabo oui camarade na ngaza raso na ba problème na kosa ki mutana ba lolenge na yesi sa ba makambo na ye ya est-ce que dans problème ya koza mo na zuma bouteille ne mo ka bière ameli mi bale ameli ozomo siko nga siko lokola na mela na ngai te soki naza na ba problème na ngai na elekeli nga mutu na saka nini na bimaka mo na balabala boye na otala ba moto ndenge zo le carnet o linge po ya siko na tali moni ke enge selisanga elongoli nga ta mo stress ozomona siko nga siko ebomo mais ye azora ta musuma bouteille ne mo ko mi bale ameli ba premier le nga fort na mela tala leksa makambo mutu na mutana balolenge na ye donc jour on a vidéo on a belé mo eloko bon mutu so na lobi ka mela kite wana kiseke na kosi ay ko yemo ba ebise nga bina ngai tams ko to benga na ba tams abi tams dans le rôle la camarade master tams na zalaki vraiment na quit te na place na ngai te na sukaki na supplier ye wana tango na ko zo na téléphone na ko zo ba 14h abi na yebaki ke ozo benga ngai polo bana ngai ya wana banobo ya yamba yo abi set na ngai ngabi makambo ga ya mutu no na ka ke continuer ko biso libanda abi tala boye a expliquer ka makambo bele ba musuza ko bana télévision te ozo mona
toko menacer moninga toko torturer moninga na maloba les contraires tout ça ba numéro na téléphone neti ya po azaki na numéro ya téléphone ya Zena te abi 7 tinanga na numéro ya Zena na yo ki natali lo mobo na télé space te voilà yaya malamu bien camarade malamu ke ou bien leki malamu ke oleki na télévision ba moko bani ko finga moninga wana camarade ne musuko le kalani ye penza te na ndenge na yebeli mais tango zo ba ke na yebi mutu na ngai tango biko yebi mutu na yo alors faut protéger mutu na yo ke baye bali ba camarade pe mutu oya yo ba protéger ka ye eloko ya yo ezala ko mobali na yo a violaki mwana bato a voisin mais lokola za mobali na yo oza consciente pardon mobali na nga violaka mwana voisine na nga mais la minute wana okobomba yo protéger mobali na yo pour que de prison te c'est comme ça qu'on fait mais oui il fallait camarade pe ça ndeni ni a protéger nanu camarade ne ba protéger nanu moninga oh yeba kotelika pote ko ba première dame na kati te yoka nga tuna ngani au moins leo to senga kaya nga lingaka mingi soki tozoloba makambo fo tozalaka mingi tosalaka mingi sagesse non intelligence ozomona eloko ozoboma biso koyeba ebele ntango ozomona ke nayeba ebele na ntanga mingi ezokomemona baerreur mais soki osala mingi sagesse ocomprendre ke non bamakambo ebele oyo nakoloba pe te donc eza lokola master abungaki te mais azalaki na manière ya koloba te ya koloba liboso ya mama na biso te mama Kero mama tenir ye rigueur te donc tozomona bamakambo mosusu maseki mais mutu pe akokufa na se ya maseki omoni lui de finesse abando loba na obela mais il a vu tout bato bamona ngo sa maseki nga na sonda camarade nga bo appel vidéo bo pendant 3 heures du temps na appel vidéo aza bien te Zena vous comprenez abi 7 na ebisi ye nga ebisi ye zonga kisasa na solo na ye abi na nga te zonga o eza des problèmes non akozonga na ebisi ye zonga kisasa lokola sosi mikano na mikandana pona boy na perdre ya faille neto perdre ya faille to perdre susu te zonga na yo kasi kisasa asala ka osala kanu ba kokende kozonga o s'installer awa bate belé bangina na bango pe na kini pe baza na bango ozomona bate ba mona on eta poto nde yango na fait ozomona pona ko éviter ba makambo yo nyonso tu oyo ozomona quelque part parce que moni ozofanda na mutu soki omoni pe mobali boza na ye oyo eza conseil na pesa bandeko na nga basi ozomona nga na linga kozala te ke non na kotela mi pa camarade na nga omoni nous les artistes tout ko ela ba bere ebele wana pesa conseil na bandeko na nga nyonso ba artiste comédien comédienne soki nzamba apesi yo chance ozwi mobali ou bien ozwi mwasi ata quelque chose ma problème quelque chose mabe luka oprotéger foyer na yo mpona nini te mpona réputation na biso baartiste ebeba te ngai mobali na nga komi kobanga mpo aya kose présenter bino kala mingi te mais oui je te dis la vérité akobanga esu ndeni kobanga tosala nga ndeyaka ya caméra comme osala bien te biso bamisusu toza na bacaractère wana te ozomona mais sikoyo bamibali na biso sikoyo neti oyo ngai akomi komona keno nakotrahir ye mais ozomona aza na confiance na ngai mais poani ozokomona te toza batu naza pour ye te non ngai naza pour ye naza pour copain na ngai te naza pour ye obi pourquoi naza pour ye parce que nous sommes des artistes na ndenge tozovivre akoma oloba na ngai omoni telaka mama nde bozalaka na mama abengaki mama alobi ayoki boye tala kutu camarade de mama ayokaki boye ntango azoyoka likambo mobali mpe kaka eza na kati bongo eyosala malamu te c'est comme si biso bata théâtre olinga tozalaka biso moko te akoya na ndenge alingelaka ngai eyosalema nango mais tozoloba bokwani mpona kopesa conseil soki omoni quelque soit des problèmes biso nalobaka ngo mete fois biso bamama na biso akala omona papa kozonga kwiti ya masanga mais toyoka mokolo moko te papa na mama bakabwani nga na kopesa exemple tata na ngai baseva nazomela nini yo monene nakotanga kombo nango te mpona koevite basanga bato papa biso biso aye kaka kwiti mais mama na biso en aucun jour akanga bisaka kende mpa na bango nini ezangi mpe keno mwasi azozonga na bakwiti mwasi azozonga retard mwasi bona boye na boye mobali soko baka na mwasi omoni tour oyo bajete mibali balobaka na biso ezaka ya lokuta na bajete biso basi tobelaka mibali ezaka ya lokuta yaka vrai te wana ezaka mpo la zena te nazoloba mpo na biso nyonso tu zena mpe asala mobali ne mabe nde kala bwi nasali ya jana te non faut pas dire ça non attends toloba bongo te ke non zena bominani
Comme maté, pour dire après, comme le niveau M sur le boum. Après, même la mbélité, la torture, non? La brinte. La torture, la mbélité. La brinte, la côté liée, c'est notre sœur. Tu peux tenir, il y a des rigueurs, tu n'as pas. Ouais, pas fait non, c'est là, c'est notre sœur. Aux hommes, ceux qui te mémé, puisque tu es trop vite, il y a des gangs là, il y a aussi des là. Quelque part, même un gars, mon bal a trompé, même mon bal a trompé, ça moi, c'est mon souci. Et ça la passe. Et ça la rapace. Tous en un peu baquet. Tout le monde te la vérité, mon robot. On se montre le baquet. Oui, le banc après. Non. On a ça bien. Quand il y a un niveau sauf. Il y a un habit que ça, la sagesse, non intelligence. On a pas na dit quand il y a qui libos. Quand il y a libos, c'est quand des signes. On a pas dit ah. C'est quand des signes. Et que non, ça quand une sur base de quoi? Asa maman banana biso, araboko la ban. Tu retiens hier rigueur, tu aussi que là et bon banana banana tu beaucoup la ban. Dans la bonne réaliste. Il y a une raison pour ça me candidater. Pour faire banana le baka ka déclarer na. Té ngamba babé ka na mona pa na ezanini. Fallait pas torturer. Il fera tikaya ça la vie na. Il fera libérer. Ozomon. Le col a bloqué. Ako pimele mukanda a libérer na ye. Ozomon. Ako yeba opese mukanda a libérer na ye. Ozomon na pona nini papa bana nanga, bon na pese mukanda na compte ya bana. Mais na libérer na ngayo. Mais pas qu'il y a bloqué mon tour, comme torturer. Wana nde mabe. Oh, zena sala mbani la ini. Zena sala mbani le côté. Ma bezara reno zela na ebiso, ma bezara rani. Ta mususu bière parce que na bi camarade na ngai côté alcool vraiment azwaka na. Ah, mbaba dans moi c'est dans la. Si mobali amela masanga penza te. Ozomona. Donc esali ke mobali va passer moi si conseil na pas makamuna bango ya kati ya kuzu ya privé. Ozo comprendre o ya privé ya bango mibale, ya cuisine interne, on est bango mibale. Esali ke non mobali le bi bon. Ça va, tout ça nini, tout kawa. Allez, le col na poto kuna. Et c'est le problème que moi si ndem datiga la kanabana, moi si ndem dazala le devant, mon bal a sali nini, azui a mis zokisi. Dans le but que moi si mon tout a sali bomo. So yebi sanga sikoyo. Ngana yebi zena za munoko zena makasite. Ngana yebi so camarade nanga. Aza makasite. Mais a munoko. D'accord comme niveau zokisa mbo. Jamais. D'abord jamais. Quand on le baboye mais tu m'as abandonné na été. Alors on a combien de fois de soin là-bas. Bah il va quand il de soin là on a combien de fois. Mais bunda été. Ceux qui n'a yé peut-être bunda boy akimi nga tiki na boy na. Et bah quand kabla bitu mara combien de fois. OK. Vous comprenez? Mais moi bah bah dans part na ngai. Part na ngai. Et c'est possible ba été, c'est possible ba été. Zomo. Azo kabola biso. Voilà. Yana bi babol lingo to zaki na ngona kala. Ce qui vraiment impossible. Naïbi que vous allez impossible. Abekoti. Naïbi que vous allez impossible. Il y a un solo bagage non na tango to zalaka na kala. Naïbi te batu mususu babomba ki motema na bango ki motema mabe na bango babomba ko bandaka nde bango bisa mo sikoyo. Non. Voilà que le camarade nous a fait sortie médiatique. On a condamné pena na Nizena. Aoxy Sony. Bon, balobi avant que longola potinalisa moninga, faut balana ko longola oya yo moko. Omoni ya na zo ba ke tant zo benga mutu camarade nanga penza bonga na mona mabe camarade nanga penza camarade na yo penza ayebisa ngate ayebisa ko de so boza ba camarade te seke bozala ka bozaka susute po mutu aza camarade na yo akobombele lo côté oneti nga abombela ngelo côté banda bakabona na ya papi bonjour papa banda bakabona na ya papi abana ko betela nga masolo ta pombo na opesi ba conseil ozo mon ta ba discuter abengi ngai abi septams tala problème boy na ta mutu yana bangu tunangola kufaki abenga biseti ya kufi na leli ana keki ko luka yana mwasa ya kawa ya chenti to leli to partager ba mawa na ko benga makambi na zoyoka abi set na biso tali kambo za boy bonga bite azali mobali na yo papa mwana na yo kotala wana te ezala son na biso kende komi kitisabi famille na yeba lingi ngai te. Famille na yeba zolo ba toujours mabesi parce que c'est dans ça la nini. Ozomon, dans ça la nini. Parce que ça nini ngaza ki sasa ye na poto. Donc c'est que tu ba que non zena na poto mais camarade tikala yo. Azana ba camarade ne. Te wa yeba ki makamu na ye mwa mingi. En tout cas nga vraiment na yeba makamu ebele. Parce que on a lobby. Ba mususu dai ko camarade tangu wana siko. Poto sola ngane presque chaque jour. OK. Siko na mis no awa to sola. Ebele. Donc voilà. Tu as dit que je bengue ça va mais yem da bengue. Tu solo le belé. Donc ma copine chérie, moi je te porte donc voilà. Quand tu solo liga yo to yebi ga. Donc ningo le ngam na yebi yo. Donc na lwa na yebi yo. Camarade na ngai okokufa te ozala bomoi. Santé eza kokuta makasi récupérer pour répondre no pe mutute.
tala ba lien tala ba vidéo pour répondre mon douté parce que baza banzambe té moté mesu kaka moté mesu tam susu o wa lo makamoko boye ya ba biso lo ba relation na ba réputation na yo pour répondre mon douté kande to so la ki sala ka boko ndeko bisinga ke ozomona nyonso donc mona ka nyonso pour le beloko moko ah ouais na ba émission ah bien ozomona nyonso bien ozomona ba émission nyonso et bazo finga na problème na moment o moninga za na problème to benga moninga to fortifier moninga ah pourquoi ça la ki o melaki mpona nini luka oyeba neti nga na bengi na comprendre amelaki mpona nini na luka ki na yeba ba choquer leki eza lokola epela so ba choquer leki aza eloko amela castel nini nkoi ah eloko amela nkoi le loko wana nga le belo rete do le bien yo nga pomna ochi na bi nkoi te muta eloko amela ba kitsa Otiti. Problème là. Oh mon. Si on s'était bagarre, c'est bon, ce qui problème est l'équipe. En tout cas, mais ça ensemble na lola. Tala ngai moi on a comme na souka. Voilà, yo so ya la bala. Otala ba moto. Otala ba moto ni ça glisser, ba trois pneus ba luka. Na seka. Na ke tombola mutu. Tele maman kozo kite. Voilà, on la stress. Na lo la stress na. Donc vous êtes dans le stress en tout cas ma comédien vous c'est pas le stress ma bobola bana ndam donc mutam tana lo lengi parce que la condamnation au condamner mon ninga te aussi longtemps yo c'est na pour ma prière hein zena azana no mosai na nzambe soko yo ki zena la guerre nda zo yemba oba ah mari misamba hotel mate ah banani o ba kunda système ba hotel ba hotel mate mais c'est ça condoléance na famille kunda donc maman ba hotel na bango nalinga banzema na bango mingi maman Lisi kunda donc maman Lisi vraiment molimo ne pe manakimia donc malgré tout bino ba ça na nzambe boyanga na batanga na biso te mais biso ba comédien to boyanga na biso vraiment courage ndama za na bino courage ga toya matete za commune na biso za quartier na biso to boya vraiment courage kana ndeko na mwasi bana ona me bomba mapasa na bana na bomba mapasa matili moninga moko na pasi mais nzama batela pe ndeko ne mususu wana donc voilà. Voilà donc c'est un bagarre qui est vers la fin de cette émission. Voyage il y a Bellevue, la patronne et le qui va problème. Bah il y a comédienne sous longtemps va comboter pour éviter bah il y a comédienne sous oh yo ba encourager madame Bellevue après qu'on travaille mingi après na mbongo na a ki opema futi billet na ki opema bato ba détracteur bato mabe o bango ba lukaka place à mabe ba comme ko finga lelo boye maman na biso top what un jour maman dans la bana ana dada international ana bana ba kolisi aza muto akala na théâtre aza icône na théâtre ko finga kaka boye mais tout le monde qui maman na bango comment qui non aux insultes. Mais ma fille doit continuer. Si la vie privée à bas, quand on a fouillé, azana nani, Nicolas azana nani, azofanda wapi. Mais ba bleu comme il y a banalité à terre en fait. Et là comment président Lombe aloba qui na jour enterrement na cimetière, na éviter ceux qui matoyi na biso, ceux to yoga raso to yoga raté. Ceux to za batu moko to yoka. Bien batu vraiment to za responsable. To ko vanda totali botobi que non. Nga, na ko pesa kwa exemple kama matanga jani. Combien de personnes bayaki pour menacer wana? Bato ngambo wana ba journaliste. Ba jeton. Mais na gérer bango, na laxi bango que vous êtes des chroniqueurs, nga na artistes et comédiens. Alors tous ça ndenge mokote to na ramokote. OK. C'est normal beaucoup ganga beaucoup n'importe quoi, nga na ko sunga bino te na répondre bino. Pour bino bozoluka ba matière, alors nga c'était baga tant que maîtresse que je suis. Nabi que na toucha musap na tcha musap na konoba ko olobi nini olobi na occuper hotel na kotala taille hotel côté wana ndé vous comprenez donc to évitaka ba biloko mosusu to moni que c'est na leki déjà donc to évitaka ba biloko mosusu oteki musapi wapi na misu to évitaka ba biloko mosusu ya ko créer ba problème tout ça eloko ba yo quand on discuter na ye neti nga c'était mbaga ko bana le tu to ko tanaka ata na kuta na bino 127 000 fois ba tout molio bo non répondre c'était mbaga pour que c'était mbaga dans position de faiblesse c'était mbaga o ya zanga pota opération azalaka mobimba OK c'est ça aussi
7e bagarre wana azaki mobimba aza pene na bongo wana mais nakokata mingi mamito mabele ndenge me connaissez pas osui elongwe on a meli yango nakolongola ngo te na boire te na meli yango oh gros bébé nakomela yango nakotafuna te nakomela ah bon mais nazotala boye te oyo alinga profite telefone asunga ye ya là-bas et puis otala peke oyo nayebi ye mobimba natia mosapi oyo obeti bor na misu na bokola vous comprenez donc bato mosusu bakongoya esika tocréer net na jour ya matanga jour tokunda biso toyekolela toza na mpasi na biso bino boyele kosala baventure boye kosala babuzoba ya kogangaganga na matanga boza mpe bana miki te mikolo immaturité mikolo bamosusu babenganga be baza mikolo na ngai ata bazalaka basi na baye mikolo na ngai bayi basi nao mpe bayi mikolo nao ozo comprendre mpe biloko mosusu to evitaka yango bomona esika boye sala charisme tomonaka bajournaliste mosusu omona magraka na yo aleki nanga umela omona jemima ibela ye kuma boba ata ma gros beba koti tenti kitoko filmoka bien koti panique bozwi panique mais bino bapanike bino te fo bapanikaka bino moto amoni boye abi ye wana journaliste yango akoti chéri umela merci nga moko mokolo ozokota boye nga mo bato balobi na baliki na tali nga bia nalinga boye paleki na ngai c'est ça bozaka bona bakolona bamapapa kola ozwi kete otie mbango tokende kuna koyinda tokende kuna koyinda tokoluka matière tokoluka base balukaka base bongo te na matière bongo te quelque part boutaka mpe baartiste bosala bakistar na bino ekozala mwa malamu quelque part eza conseil na biso bino ntange votre mémé famille bota azopesa conseil na baoyo bazobonga nzela ex na bango mpe ex na bango mpe voilà donc bana koloba nazongi place nino tunaki ngai mpona ndenge bakomofinga lelobe donc bakomi kofinga mama top bazofinga mama top omoni bana moko babebi bana libebi biso moko na biso moko lelo tokomi komifingisa mapaya bato mpona nini ngai nakopera bien na jemima jemima mutu na ngai pomo osama ebona bo nga jemima tobebani fona luka kingani et à partir na ye nakozomba matière ya jemima na osala nini nakobimisa ngo libanda mais ozobosanaka un jour bokoyokanaka bokosololaka un jour bokovandaka bokosekaka po youtube ekosilaka masuku yuka ta mosuku youtube olongo ekomi o yuka ebimi na mikolo ezoya ozalaka youtube te omaka yuka bokomosala émission bootana na bafanatique de makambo echangeaka nango ngai nakumisaka nzambe mpo bamessage batiaka bavoice te so bamessage ba youtube batiaka bavoice nde nayebi te mafinga oyo bimaka wana ntango toyofinga mama moninga aza na mwana oyo mpe aza mokolo aza mpe chroniqueuse lokola bino mwana kofinga mama wana bongo ntango mwana nakotema mpo mwana nakolinga te keno bafingela ngai mama na ngai aussi longtemps ye aza ye mpe ayeba koloba ayebi mpe kose défendre likolo nango mpe aza bien ape propre mwasi mokitoko tala basala nzoto otali tolo boyebi ke wi dada mpe bato mosusu bombani bonikango bona citron ezalaka problème otala bozoka mwana azoya boye libosa mama lekine aodégage solo moko boye obi te mwana non mama top félicitation osali mwana propriété ka ndenge yo moko ozalaka propre olakisi mwana vraiment propriété ya solo yango bamama bolakisaka bana na bino ko propriété ntango ozolakisa mwana omoni mojeune fille na ngati kitoko mwana kitoko na basin mpe na banokolaka bongo na banokolaka ndenge wana c'est à moi si to pardon abendi pena kabi yo ebite mwana ngai mais omoni ka elongi mais okami c'est bokana mwana wana ba kuna tana bi mwana ngai voilà scientifique to voilà ozomona to protégeaka mwana aya réseaux sociaux te akoya kosaya koloba nani ata so bafingi yo te nga baki nga mona sila na bango bana nga bango ya te nasala na yesa na wesa ne mwana nga mbala kolala la ba awala la pena bana bango mais na ko tsemwa nga buso batia ku forma ba malade na bango bazana ba infection comme bazana ba ni zo mpa donc tina mo nga mwana nga ibango so batafinga mama na ye bango ba ebite mwana 7e mwana nga tala bango mwana nga ba mwana mobali mwana nga liboso ba tala linga bango wana ako linga bango costo pe mobali kitoko pe Kevin Kadi le grand basketteur mon tabama ten vraiment pour il est fort ba panda sango to mona kana mwana moka muke mwana nga ali mobali nao mobali nga mwana nga
boluka matière à bien, boluka faux matière. Boluka vraie matière. En plus, ne pas pendant un peu ça. C'est bien, ça l'a bien. Si tu es pas comme normal, mais oui, c'est ça. Pour tel à côté, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mon papa, il a poto. Il a qui chasse ça. Eh, on a dit que on a ça. Pour pembe, on a bien bien. Ate à Brazzaville, na 4 rambang na zonga. Il y a dit ça comme laïté. Ate am laïté. So am laïté, nza mega. O qui me doit dans mbali oh. Apa saya boleh bisa ngai? Boleh bisa ngai. Oh, mami, yo c'est là. Allez, mon bali. Dans l'émission aussi Ligelanga a dit que tu es là, tu es avec moi. Dans une gambalité bébé, dans un ayo bébé, tu es mon mari, tu es mon fils. Pardon, au silicaté, oh les émissions. La cinquième pardon, fallait-il n'avoir pas la cinquième pardon. Oh ok. Non mais ça mari. Ah mystique. On dit ça peut y a la goya, ça verra ebi. On dit aussi problème. Quand on l'exa, on peut te kata. L'exa. L'exa. Non. En tout cas, franchement, comme oui, artiste, artiste. Attends, Lucas qui mango. Ah, il y a des problèmes, hein? Moi, ma relation comme ça, tu vas dengue. Ah, tika. Mais c'est pas là pour y comprendre ma casse. En fait, c'est ce que dans mon bal. Enfin, tika. Ça me venait pour ça, hein? Maman, moi, je suis en train de dire. C'est européen. Au moment où on doit contrôler, on doit contrôler. La comédie belle va pour marcher. T'es moi bien. Si, parce que la première t'es là. La comédie est belle. Il y a un moment où on craque c'est pas tout tout hein. Attends, distance, attends, pembe. Si on a la distance, soit t'es un peu moins rapide. Balinga yo pe. La condition que balinga yo. La condition ni. Condition que balinga yo. C'est ça le problème. Il y a un moment où on met comme qu'on craque. Hein? Michel, mon koyo, depuis Brazzaville, je suis salé. Je t'aime beaucoup, là, il est fort. Ouais, papa. Tu n'as pas si mon bon tu n'as pas Brazzaville. Donc, voilà. Papa, tu vas comment t'es, moi, habillé, voilà. T'es un. Papa, t'es. Bah, comme il y a un moment, je t'aime, faut que tu n'as vu sauter. Pour ça, il a rappelé un moment, peut bien péter. Comme il a regretté. Et là, il faut que tu n'as sauté. Regarde, on a ça là, on a fait, mais, hey. O garda kande kanzoto mon problème na ndo garda kande kanzoto base mais basa ma bébé surtout mibali ba comédie ka tena otaka mibali en général mibali oyo baloba la biso te nous avons aussi kitoko donc on a vu qui lesbienne to longo la vie qui lesbienne boto sutuka boye mibali ngo biso na bango to mibasi basi tu comprends les sous quelque part pour moi tout ça fait basi on tout ça alors ben non la vie wala yema ko mina mwasi ako nango ma copine ngabite oh yoro bala ngana lo yo copine ngana lo la vie wana te simba de oh ngana ko bita copine yo bona nga c'était moi momi o anzele lelo ngana ko bita copine sali sana simba te ngabo sala bongo te au moins no azali mama ba no aza muntu azelo bo balana na ye bo bota na ye o cha epete na musapisa buzoboy. Oh, c'est tout. On a habité. On a camarade dans l'haïté. Ouais, bah, bah, comédien. On a camarade comédien. Ah. Le diable doit en généralité. Tant que vous avez basi makambo boye. Vous avez mis balité. Il y a un bon tout ça basi. Mais il va se voir comment bibina bina na TikTok. Au stress. Mi bali ba comme moins. To comme ba se belé. C'est ça aussi. Au moins mi bali ba zo wela basi na bali ya oye mi bali basi. Ba zo wela mi bali na TikTok. OK. Non, donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire oh, si vous avez un peu de temps, vous allez vous dire moi, je vais vous dire que je bébé. Mais à 10 minutes d'année, moi, comme je vais vous dire voilà, nous sommes arrivés à la fin. On a vu que vous avez comprenez conscience. Même si elle va pas dire aussi qu'on tire peu bien. Eh, tu vas on ensemble. Ah, tu vas on ensemble. Zama le bal mon mabé ba kutuna ngo. Batinde nga film o boya o déranger nga. Na beto li soloté.
fille on a est-ce qu'on a système on est très rapide c'est un petit naï et maintenant que maîtresse na timbeli n'habiter bateau ba demo ba ya opoi sa bateau bango yo donc d'accord comme ça bien boni kabila ngani numéro ya nani na bengi di pine na bise keba ngalo ba makamna na réseau so ye c'était bona ngamona lo baka yanga moko après mwe bozo ko oh matière to ka ke boité o ka ke lokoté oh c'était mbaga kutu ndaku afuti te bazo ngaba pa funde na leta ngabo ngali mamna ngana kuna na réseau yo te mudeko lo bayam so ye ndinga na yi donc ça so pandana bon tema que Dieu bon donc moi le bani chose que donc to tika kana système maboko nzambe da sala ko nga sala mi nzambe l'état de mokila zo croire ngai te au bon wana te tali yo ngai na bi nzambe na ngaso na bon wana kité na passion na utaki na ngone nzambe nga bomanga mbala moko nga na kineka 2 mois libumu polele 2 mois neki na nga 2 mois libumu polele 2 mois na président JP Masamba pour me dans un hôpital 2 mois libumu polele en tout cas merci beaucoup na Patrick le Big vraiment mon chéri vraiment je t'aime vraiment beaucoup Patrick le Big na ngai Patrick na ngai avant na nga na tango pasi atika ngai te zambe vraiment pambola yo pamba libota na yo mama Neli Lev bino no libota mo bimba famille Lev vraiment na bindembo Lev famille kataka ba famille okobosa ne okotanga kuma famille mususu te Lev te ma camarade nga pe Neli Lev de mo na bogi Lev parce que Patrick ma bango Neli donc nzamba pambola bino vraiment en tout cas merci boende bolakisanga vraiment bolingo boya na hôpital vraiment soutenir ngai à 400% vraiment merci merci na bande ko news tout bari na souci na ngai na zonga na eloko moko kaka to sunga ba fala oyo baza libanda place au vent des athées o bazangi to sunga bango to sunga vraiment et nous ça la vraiment malamu voilà ba dédicace na yo ba remerciement na pesi ba numéro pour ba soit bengao. D'après si le numéro de téléphone, c'est plus 243 89 39 72 708. Voilà. Plus 243 89 39 72 708. On a moni maman passé Jaguar na Belgique, maman te belé bisito zali. D'après si moto na maman te kepe na Belgique, moi si Nzambe, moi sauf moi sur la bateau, bazana passe, ça m'a pas mbolayo. Ba joyeux anniversaire na Rita Bosiki na Japon. Joyeux anniversaire boto maman ko le ya na le 14 avril. Donc, maman Esther Touba, du coup, joyeux anniversaire à toi. Ma yaya chérie, je t'aime vraiment beaucoup. D'après si moi, tu as Gigal, qui vous là, on a fait la main 4, d'après si moi, tu es dans Londres, tu es dans Zali. D'après si moi, tu es dans ma dénonce, il y a Bernard, docteur Bernard, il y a en direct des États-Unis, d'après si moi, tu es délai. D'après si moi, tu es vraiment bien dans Bernard Siasia, d'après si moi, tu es délai. D'après si moi, tu es dans Ipoli, pour faire les champions à Londres. D'après si moi, tu es délai, ici, Rosali. D'après si moi, tu es dans Hans Nuzolo, vraiment, merci beaucoup. Merci en tout cas, merci la contribution. Merci. Nous vraiment, dans les lignes, vraiment, c'est ça les vrais amours. Nous avons besoin de les bénévoles. Banana yo, Pambouama. Nous, nous avons besoin de banana yo. Vraiment, merci. Oui, quand on a commis lié, on a visé que la bonne ababissette. Problème nini. Nous avons kin kuno epsing a été ni tant la formule kamwani. Abi ah. Natine de moi quelque chose. Peut-être à notre zone la seco. Atine linga moi ça 50. Vraiment moi ça 50 atine linga ça 50. Vraiment dollar ça m'a pas bolé. Vraiment en tout cas merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Merci. Yo ngana lobby noté ngam na lobby na sengo vraiment merci. Kimbi sanga pour na lobby. Donc merci na Belgique Kandi, la patronne vraiment merci. Na souci aux la rango vraiment surtout pour na yana na yo. Nous avons pas bola zone sur les béné pour l'état. Merci na bande de news bazola na partout dans le monde. Famille bota mon votre mémé, allez là bino ya dégâts, allez rabino mingi, votre mémé vraiment azala bino na motema. Jamais ata mon pépé je suis là avec vous. Ata basali ndengeni je serai là. Je serai toujours avec vous. Donc Nadjali. Oyo a décevoir pas en bateau. Na pe symbole que na boss na nga patron na nga son éminence maître Kazi le Polo Congo. Honorable Kazi Terry que la Faustin. Na pe so vote bien na bossa ni que honorable André Congolo. On a vu cette bagarre, il y a un peu de vraiment André Congolo. Honorable. Bonne chance, Yaya. Et
TV liboso nyonso efungama nyonso ezala kitoko merci na yo Jemima Ibele baartiste comédien nyonso na biso na mbote oza tellement ebele ma sœur chérie Ebarata Vimbo Bijou la reine Zidane Via Queen Mada Mao Givoulé boza ebele boza tellement ebele elingi mingi eza bazala na bino parce que toujours makasi apesa biso bolingo amour oyo tozomanke donc tozalaka nango na kala ezongela biso kati na biso mpe po tolakisa baleki oyo bazoya donc voilà merci et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup, tout est bien, qui finit bien. Pardon nangai nobelo moko chérie nangai nazolanda toujours traitement nanga na centre hospitalière Ozias na kapela awa appel à numéro 43 nazolanda traitement nanga vraiment en tout cas nyonso ezokende bien. Merci na docteur Nochari Mbese, merci na maman Blanche Mbese, merci na ba docteur nyonso oyo bazotraite nga na centre hospitalière Ozias vraiment nzamba za na bien. Merci beaucoup. Voilà, donc tout est bien qui finit bien comme je viens de dire tantôt. Donc on était avec Septième Bagarre, Mireille Toubadi. Il y avait des questions, des choses à parler. En tout cas, de Solo Linabino. Alors, tout au lobby, ce que Monique a lésé, tout ça, vous comprenez tout ça, la rabbin, monsieur, pour la pour l'oba, ma cambo est pour déranger. Orphelin, bazan la bébé, il subit. Moi, un franc nayo, deux francs nayo, si vous avez un numéro, on a trouvé un numéro. Oh, il y a Septième Bagarre, et parce que nous sommes la clarté, nous sommes la vérité, pour le monde a image. Merci beaucoup à Exode, merci beaucoup à tout le monde, famille Ligoda, on est ensemble, Madame Béville Kondi, merci Nayo, merci Maman Martine Kilanda, Maman Michel Nzumba, la grande dash, Madame Sakina, Papa Jean Boud et Maman Anas. Merci à tout le monde. Je m'appelle Linda Blemo. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.